Wo bongo siko mutasoma ndako leta zoyeba. Ikama somo boy mama Kongo elombe mama Kongo. La olimbi sanga publication ya moi no pe kocha ouais. Wo Sara ozo kama kama somo wate. Bon, en même temps, nous allons toujours, hein, Karine. Il s'agit de ta fille, c'est ta fille qui est en danger. Je suis dans la ville là où tu résides. Je suis toujours là. Mama Congo, oui? Congo Bakali, bonjour. Bonjour Sarah Chou. Ouais, au moni, ngana lobango met fois communauté congolaise, yango moni ngane na zabo na otikala ko aider ba Congolais ta mukolo mote, surtout ba ta communauté na biso za moi passé. Oyebi tango yeke na zi courage ya oloba mwana ana soki Henrietta ba propos ya Sarah. Nazo bandela ngo ngai je peux sacrifier ma vie pour mes enfants. Ba chinois fo boye ba mama Congo aza na live ya 5800 personnes. Ngai omonika même voix o bino bo sala kawana voix wana o bino bo sala ka bo futa ka mbongo ba sala batu mabeto koleka neti ngana oleka na voix wana. Je peux vendre tout pour mes enfants. Na oleka na même voix. Soepe comique ngana e moko mutwe kwe moko faza makasa gagner muninga. Donc ba jeune abino wana bo sala wana net in États-Unis kutu bobo sana États-Unis Europe te wana kutu bobo sana bozi bo poster bo sali sentiment na bino ba luka ekola mwana Amérique wapi. Mais bino ton bo poster anga mwana boye ba kenga na sala procédure à solo ya lukuta te. Donc même procédure bino bo sala bo futi mbongo ba luka même procédure nga pe na osala ba ko futa mbongo na ko lelisa na mwana no. Bonjour maman. Oh, mboka pe ba Congolais posé belé Mboka ngo ba loba mama Kongo kenete mama Kongo succès kuna somo. Donc même procédure mama Congo déjà za mutate ngana ebe mama Congo ebi ke to sola ngana ebe ke mama Congo lobe osala te ngana ebaki na ebe pe ke ba planifier le ye na ebaki ngana ebe ko mama Congo lobi ba ozela ye azana ite mama Congo aloka Ben Laden bino ba ozela ya ma azade ala mabele donc mystique ba ye ba position na nazala déjà nazala ki mbila pa ebaki ke batelinga ba biloko partout mbila yebi donc s'il y a un souci aujourd'hui, il faut que c'est sécurisé. Cette fille, elle est yangonga nazo dénoncé. Bon monita ngana okenozo na touro na Paris, na okeno tiape, donc c'est-à-dire les endroits où elle passe. Même quand elle vient sur Saint-Denis, je vais mentionner Saint-Denis parce que c'est devenu un terrain très dangereux. Je vais mentionner ça au commissariat parce que les endroits, parce que mon groupe wana, bon mon sero na lo ba bibika lula. Boza plus de 6000 personnes awa. Ser wana teka ba brochette na gare na marché ya Sarcelles. Baza na groupe moko oyo, bomo na ser moko ka normal azo tumba boy. J'étais la copine à sa petite sœur. Nzoka nde bazo planifier azaki au courant que ba nga ba bomanga. Il faut siko mbila nde mutake ndoko zwa bango ba téléphone, ata ba buki ba puce. WhatsApp etikala toujours. Donc il faut na fan di les plaintes que mbila. Bino bozwa makambo wana na blague. Est-ce que boyebi ka tindelanga ba mama Kabibia na plus de 10 personnes en bas de chez moi. Boloba ngo te poani. Pourquoi boloba ngo te? Aza mutu aliboso bino bomona ka mama Kongo se déplaçaka. Na se déplacera pour na se protéger. Aza atindelanga nyonso ya finga kabano ya matara na miniature pona nini communauté lobela ngote kaso ba lobelima communauté congolaise ba chinois omoni ngana osala procédure ka Karina sala kana procédure mususte tu attaques ma fille j'attaque ta fille na osala ka bongo o meki koto na meki koto ngana oke omoni mama Congo aolanda mbila ngaza kinoise ngana française te na belge te na congolaise donc même procédure ya sala wana ya mabe ya osala batu ngana kolanda ka voix wana na la voix musute au futi ba beti yo Sarah, vous trouvez ça normal à ndeti na mboka poto mutu moko alongwe ndaku na Afrique na ba ambition na ye aye na poto akomi prêt à kozwa ba risque pour na Karine o bango ba lesaka soki eza mvutuma te bamama mibima bandeko bamutu azwaka risque neti mpo na mboka pardon bandeko na oluka non complet ya mboka revino s'il vous plaît
bopianga non complet ya mboka Revino omoni kombo ya mboka Revino so bopesi nga bake nango na immigration kuna na États-Unis baoyeba na adresse na ye na mobali na ye na vie na ye na makamne nyonso na posa mboka Revino mboka Revino yo na okendelelo na États-Unis yo oyebi États-Unis bien Europe basaisa bino baje nde mama Kongo ayeboye esengi ba procédure l'état landelaka une année 2 ans 3 ans Amérique eza bongote bopianga non complet ya mboka Revino Sarah, quand il s'agit d'affaires d'agression et de morts d'hommes, que plainte wana et fanda boy. Il suffit qu'un bateau bazam mentionné. Ndeti na groupe wana. Tala. Mbila, bobate ke mbila na Europe azalan. Te. Mbila zwaka tan ya osala. Fuzwa tan. Et ngo bate ke nde na yeboye na eko ba makamba solo. Mbila pe face à la banquette Sarah. Qui dit que parce que je suis venu au commissariat que tout ce que j'ai dit c'est vrai. Mais non. Mbila basakana nete alandaka live Karina lobaki abi mbila poto ina ne 2 ans 3 ans baokanga mais problème te metango ekomaka Sarah metango ekomaka okofanda ka mkosu na ndaku no mbila ye oyebi le pourquoi le comment te ebomo carte orange kende nini carte orange kenda indenge nini ezwaki temps mais carte orange mais na comprendre te mutaza na ndaku abimaka te 10 minutes d'ici il s'agit de sa fille mais elle vient pas mais moi je suis là parce que na ebisimbi là que si je fais le live elle me voit elle va peut-être venir parce qu'il s'agit de sa fille. C'est elle qui a donné l'ordre qu'on affiche sa fille qu'elle est en danger. Et na la kisi ba pétition à Sali. Oh, ils ont enregistré. Tabino bato bossa ba pétition. Pétition ba enregistré na préfecture, na commissariat. Soko bimisi pétition na Google. Pour pétition moutuno soko betango. Vous êtes malade. Pétition hein pour votre information. Okoko benda pétition na Google au commis au beti na yo. Mais pour ezwa effet, il faut qu'on déclare ango. Pour bazwa en considération. Soko bino pétition na bino bo déclarer ango wapi. Bo déclarer ngo wapi pétition na bino pour ezwa effet pour esuka kaka na réseaux sociaux so bo déclarer ngo te et ko suka na réseaux sociaux ou boke na mairie ou boke na commissariat pour bo ezwa effet hein même pétition na bino ezo monana te donc bo ça ba j'ai ba envoûtement bongi batu ba yo ke la rieta mawa bana mususu bayokela bango mawate bozo ko sabatu et bino ba parents au boloba on touche pas aux enfants on nous a tous touchés elle a envoyé les gens insulter nos familles au moni na vie hein ngana kokozwa risque pour na Congo parce que na congolaise na kokozwa risque na ekolobela na président les gens ils vont comprendre que mama Congo surtout bino bato bo mélanger makambu mama Congo afinga ka Chilombo parce que na souci ya mboka. La seule personne où moi je peux me retourner est un président. Ndeti na minute azana Allemagne. Après Allemagne on y a fait awa na Belgique. Pendant que bolo bakuna mboka ezika. C'est tout à fait normal mais que là que nous risque pour un individu moko obino bo yebite. Afutela bino biya potote. Donc bino bokasi nde bokabela ke bambongo bo tchake boye. Bisto tuzanango jalouse. Non, tu veux que banfutaka bino parce que aucun parent responsable peut faire les choses parce que sous prétexte que tu apprécies une personne que tu aimes une personne, tu peux prendre des risques et devenir esclave. Parce que vous êtes des esclaves de Karine. Et cela, ça nous regarde pas. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Ce qui nous dérange, bozoka ki esclavagiste na bino bola tarabiso. Moindre likambo, alieki bino. Botika ngona monde na bino te. Boyaka nango na monde na biso. Bokoma ko comparer biso na ye. Alors que biso to travaillaka. To liaka na mutoki na biso. Bo comparera biso. Bo longolanga drapeau na bato ba mona ata Chine te. Bo tuna bango capitale ya Chine ba ko répondre te. Faut ba kima na Google et bembe nao. Moindre likambu. Do bolingi bo komisa biso. Bino ndem tubaka ko luka biso. Yo kasi mama ni na ngwa mukolo comme ndeti mama Sylvie Mode. Bokomisa esclave na eta na ewana bokata sonite ba mama lokola ba Anne Poutine mama mukolo bongo na kati ya Londres mwasi kitoko bokomisa ka esclave bato kwa bakabibi wana na ebite soki azamu kala na monde de ténèbres tande ti zoba ya Yvette o mine soki mine Yvette mine Yvette hein
faut kaka soni tango ya kosala ba vidéo ozoloba pe mama Congo tango makambo ya mwana mais parce que makambo ya mwana na yo tango oluka basala mwana no mabe c'est tout à fait normal la kisa ki yo procédure. Bonjour. Bonjour Maman Paradis sert moko ateka na uza safele. Boni kuna ndoko na yebisa ki omutai bate code ndeni kuna. Kitoko. OK, c'est bon. Ngala kiti na ngala privé kasi. OK na privé. Bakali. Oui, Chantal Bola. Ngala billet concert billet zawa. Na benga yo to ke concert nzela moko. OK, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vas-y. Mikolo biso lo sa Chantal yo kiti biso lo sa na mama Congo awa. Asa musala kitoko. Na nga to kuta na yo. Na la kiso ba dossier na yo sala mais c'est plus la peine to kuta na te. Namoni yo bino pe boza bato bouti Afrique à part Sarah, bouti Congo à part Sarah na Bakali, bouti Congo boza ba démo de même plumage. Ba démo bolokaka ensemble. Pour quel hier tu m'as étonné, ozo bimisa ba propos ya Sarah elle a fait que répliquer parce que baluka ba boma mwana na ye en premier. Et puis mama Congo il faut comme si Sarah ya mwana ne baluka ba boma été. Donc tout wana boloka ensemble. Boloka ensemble. Ezamba liboso te baloba makamba dasa. Karina tinda muta liboso mwana na zaka lora kwanga mokuruta ya makasi azaka na Paris muta liboso bandaka ye. Batu boluka dasa États-Unis bobeta e masasi. Non. Mususu wana zaka lole mo kilo. Ye pa ye. O boluka ekola dasa bosopela ye acide. Ye moko susu ye na deuxième faux compte na ye. Akomi baluka ekola dasa mboka revino charge wana eza pa na yo oyebi ke mwana 17 ans 21 ans na États-Unis aza mineur oyebi te adasa aza considéré le quoi mineur auti Congo ya kotanga donc na ba avocat na e na dossier na eza mobimba na kombo na yo mboka revino na ba photo to ozanga kombo no ba beta ID na yo bima yo no ko charge wana Karine te yo mto ozwango Sarah era sana Ken piana o sala ba live na komba Jimmy Belau na Jimmy ngo pe kutuko ba mibali misusu envoûtement o sala ba dépense ya kosomba ba caro na ndaku moko oyo dans 2 ans 5 ans nango ya binote ezana ngo maison abandonnée ya tata moko mundele bino bosele ba travaux Ken piano zako ba Jimmy Belau mtateki Ken ateka te mais bino po boliaka na sima bato ngoti donc au fond no pe komba Jimmy bongo Jimmy a sambwat ba sambwisa ye soki ye mutateki ou ateki te problème non nini Ken piana tu gagnes quoi Ken yona bango na bo uti sika moko boza les sorciers qui envoûtent les gens et qui volent ensemble les sorciers de même plumage boende ko luka ko envoûter bato awa na poto. Mais Mama Congo Ken piana en fait à côté là qui était Ken piana pena anda loba Ken piana Bakali au côté na Château Rouge omoni ba ser na biso a poto akala otika komona jamais ba ser na biso ko Lili Makaya akeza mukala peut t'apprécier akoki ko apprécier yo akoki msu likamobe à défendre oleki nanga tout ça mais mukala jamais okuta je ba Odette Njongo akeza mukala ya mwana moko boye olia lukambongo metala ba kabibi wana azana groupe a buto zonga c'est kabibi na obwa ke lope plainte na obwa ke lope po yope na groupe wana tala ba sera mitema mabe oyoyo c'est kabibi yo so monanga à part ba réseaux sociaux makamna sala mboka yo so monanga mtaba problème soki na yaka ko bando luka ye po bino mtu bobande ko ya na ndaku nanga pourquoi bokoko lobango te pourquoi bonga bobima ba santu ke bino bofandaka bat baka ko luka bino bomoni groupe ya WhatsApp bo sali na ko bimisa bino moko fona fans la bino mbila. Mais tango ba se victimiser en dehors ya mamba mwana Sarah mwana erape ba yuta iko afficher ba tie ba croire que akufi tandis que akufi ke mwana Makalio zaina Ken na live o rappela Ken Ken azandoki Ken azamutu aza démon Ken c'est un démon tu as agité pourquoi papa maman soki pe nani oza bomoni biso tokenda na makambo boye po to na pays de droit
tant bango ba sa publication te to sala mwana na mabe mutu na mutu faya ko se défendre ngana zela Gloria Obabela place aux mi yebi déjà hein Gloria Obabela info yé déjà c'est là on a comment on a Gloria Obabela on a Yvette bazemo longola na mai kalambai o muninga no loba wana Yvette yo obi ke ba Yvette tanga ka koloba vraiment Yvette tanga ka koloba yo to swani saka mwana mwaso ya mama bana mai kalambai Yvette oza besoin nga kaka na actualité oza non na sensité moni bio na monda kindoki ndeti oza mwa musala Karine na monda kindoki Yvette na monda kindoki o mona teke na pembe na yo na tai na yo bakomisa yo butu Yvette oza nya wa butu ya Chinel oza mine ya butu Yvette kwa ka kolobate ta moi simoka kenda na plateau azolela obimana ex nanga elelo zotema pour zwa koloba ta mabunji lokola mutu azo souffler na sa mai kitoko tika kaka ya yo moko Yvette mwasi kitoko mais mobala malonga azate bakomisa onyawa butu bakomisa onyawa ya moite mais ya butu Yvette honte à toi yango na lobi na vie vaut mieux un ennemi que un traître bino na bino mutu obi ke ta bozo komelanga pona bana ana Paris bami kala Karine ngai na okeye na bango na justice te nga na ozwa procédure bango basala wana boyebi yango monika procédure wana bana wana mibale bakosibir même procédure na okeye na procédure mususu te ka o bango basalaka na kosalela bango même procédure ya voix o bango basalaka donc na osamba te bato ya Paris France azala wapi na France azala wapi na Belgique na osaka procédure ya bachinois na procédure mususu te bambongo ekobima même procédure à Bachinois basalara même procédure non ça la famille congolaise comment tu le bela rwandais faut toucher moi na wana zelo mukuse lora Yvette lora Niaou na ko toucher direct donc communauté ta bosangani boselinga 100 000 émissions pour ma fille pour mes enfants ngana so banzaka ndeko nyoso bozaki lobby o bozo lukanga la famille omeso ngosa mutu mabe OK. Thank you. sorry. Fenêtre batu. Bon, bandeko, na ina pesa message na bata Paris, na bata Bruxelles, na bata Belgique. Na ebite bambongo combien ba pesa rabino que boza la prêt ya otia ba vie na bino en danger. Oyebi poto atosali mutu mabo kimi. Oko kima 5 ans, 10 ans, 20 ans. Dans la vie, il faut prendre de risques quand il s'agit de ta personne, de tes enfants ou de ton mari et d'un membre de ta famille. Là, tu peux encore prendre de risques. Vous comprenez? Aujourd'hui, bossa la ba groupe, elle vous paye. Ba maman en autorité, bazo futa bino que yé aka koluka ba problème na réseaux sociaux pour bino bo ke na ko agresser les batu. Bo na poto, ba ambition e mema bio na poto, bo yebi. Vous savez, na ebite soki ba envoûtement ngwezo kabino ti na quel niveau? Toutes les personnes au Bozaki lobby, au Bozaki prêt à cause de risque à vie pendant que elle était tranquillement chez elle. Tout ce qui se passe là, c'est elle-même qui a cherché ça. Mais si comme moi te bandé copé là, bon monité, bon moni pompier quand bon ma moto, à l'ongla non milinga, à kena source. Yon bon mon aka pompier à kena. Pour ce qu'on a une source ici comme moi te banda quitté. Le reste et qu'on continue dans le kaka. Source wane banda qui na vidéo ya Chantal Bola. Et na vidéo wana elle n'était pas toute seule. Chantal Bola zo sa ba game na ye. Ya ko riposter. Mama Congo n'était pas dedans. Je le dis et je le répète. Mama Congo n'était pas dedans. Mais comme il y a ça la kaba sorti ba game na ye, il faut toucher tout le monde. Po ya bimangande numéro 1 na bango. Ngana banga ka motute ngana simba ka batu nyonso. Aya simbi bakali era Sara nanga. Asimbi biso wana tout. Na magali. Après ça, à Monique, Makambe comité abibona s'est victimisé, abimisi Henrietta. Et là, comme bo sana, communauté mouté mamabe, communauté en foutement. Yé mouta kotisi Henrietta. Nga bomone ba fingi mama nanga, na bimaki na lobaite. Bomoni nga na photo. Na moni maman Mboka Revino, ana oki souci. Moi, ça là, t'as bijou à $80,000. Nathalie maman nanga, oh, bino bo finga ki. Nathalie maman Mboka Revino n'habite. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Même quand vous haïssez les gens,
J'ai regardé ma mère, j'ai dit non. Au-delà de ses 63 ans, non, j'ai dit non, franchement. Maintenant, la famille, bango ba eko sa la publication, ba linga ba sa la mwana mabe. Po bino bo kamawa, na banate, mais publication wane mutu wapi. Tant ba live ezo salama, nani yango afingi mwana wana. Mais pendant que bango ba sa la publication, ko sa la bana bato mabe. On est à Sarate, même ceux qui boyina batwango, même ceux qui linga kabiso angote. Mais moi na Sara, yé moko na page na yé a otinda, bato États-Unis, bo lukelanga kola mwana bo violelenga yé, bo bomelanga yé. Donc yaza na droit otinda ba boma bana baninga, ya yé bozoba école bimi ndenge nini, mais yé pas zo luke kola mwana ya Sarate. Siko école ya yé ya mwana na yeso ke bimi. Bo amitema mabe, nga au moins na ye na mbila. Nga point fort nanga na bundaka soki toke commissariat po so bobundi finalité nango commissariat awa soki boswani mbila ye a retourna pour me bandendeni yango nga na kenda ko se protéger bokolo ba tout ce que vous voulez nga na comprendre que azana ba envoûtement ya makasi yango bobenga ngo jalouse. Je vois une maman qui est capable de sortir dans le froid dans un dossier qui la concerne pas atiki bana nena ndaku ba pe mama kongo na ki banda 9h ti 15h. Quelle mentalité d'envoûtement. Mais kolo likambu ye moko azoba pe Karine afanye na ndako alia fufu mama yo moko ki sonité nga na ye po kombo na ngeza na kati nga na ye po elongi na ngeza na kati mais yo bimi na ndako no 9h ti 15h. Est-ce que kombo no na kati ezali? Est-ce que nini obi ke tozaka tolinga ba musicien au moins pour ba yembela biso ba nzembo ba kitoko toza ba fanatique na bango tolinga ka bato maboke au moins pour ba sala ba théâtre ofandi na ndako na ba paya na famille bozo seka mais pour toi bino bozo kozwa ba risque elle vous apporte quoi? C'est vous qui la nourrissez, c'est vous qui la nourrissez. Trop. Et ça vraiment mawa. Non, je coupe pas le live. Alors? Oui. Voilà. Makongo. Oui. Oui. Ok. Voilà. Je suis avec la femme de monsieur Étienne. Voilà. Mais oui, mais pourquoi vous êtes venue toute seule? Pourquoi Karine n'est pas venue? Non, non. Vous parlez, le nom de votre mari, c'est sorti le prénom, pas le nom. C'est le prénom. C'est le prénom. Il y a beaucoup d'Étienne. Il fallait venir avec Karine. Non, il faut venir. Oui, il faut venir. Oui, moi aussi j'ai vos vidéos. Qu'est-ce que vous savez? Oui, non, pourquoi elle n'est pas venue? Pourquoi vous? Non. Mais elle habitait chez vous. L'ancienne adresse qu'elle avait, c'était pas chez vous. L'adresse qu'elle avait. Non, l'adresse qu'elle avait, c'était pas chez vous. C'était pas chez vous. Il faut qu'elle vienne. Il faut elle faut kuna biso misatu. Donc kuna biso misatu. Pourquoi vous la cachez? Oui. Elle doit venir aussi ici avec moi. Oui. Maman, comment c'est mon côté mon bibi la biso. Voilà. Je suis prête à aller au commissariat, mais il faudra la présence de la dame. Parce que même si elle est le nom de votre mari, non, mais là, ça ne sait pas, je suis son ennemi. Voilà. Non, je suis votre ennemi, oui. Mais la concernée dans ce dossier, c'est Karine. Elle doit être là. Pour que le nom de Tienne soit mentionné, c'est à travers elle. Mais oui. Est-ce que je citais le nom de famille de votre mari? Le consulat, il n'y a que vous? Oui, le consulat, c'est votre... oui, non, oui. Non, il faut qu'elle soit là. Je ne fuis pas, je suis là. Mais non, ne venez. Mais entre vous et moi, c'est qui est au milieu? C'est pas Karine. Pourquoi vous la cachez? Non. Pourquoi vous la cachez? Il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là. Elle doit être là. Oui, ok. Non, je rentre pas. Si vous appelez, parce que pour que vous me voyez, c'est que Karine. Oui. Voilà. Maman, comme vous savez, peureuse, hein. Je ne sais pas qu'elle était peureuse comme ça. Genre, elle a porté plainte, elle a appelé la police. Mais pourquoi elle vous envoie comme des chiennes comme ça? Pourquoi vous êtes des chiennes comme ça? Ben oui, le dossier, c'est elle. C'est elle dans le dossier. Pourquoi vous venez maintenant sans la concerner? Pourquoi vous venez sans la concerner? Donc vous pensez parce que vous êtes là que moi je veux avoir peur? Ben oui.
Oui, franchement, non, mais je vais dire quand même une chose, hein, madame. Non, moi, je suis en live, vous m'avez trouvé en live, je ne vous ai pas filmé. Mais franchement, voilà. Franchement, vous savez, quand votre soeur ou votre cousine, c'est pas qu'elle insulte les gens de moches, hein. Quand je vois les têtes qui sortent de sa famille, franchement, moi, je ma bé, hein. Ah, maman, franchement, hein. Je dis que tant à finir, maman, franchement, elle insulte les gens. Il faut d'abord qu'elle commence par les membres de sa famille. Franchement, je m'attendais, hein, avec la façon qu'elle a de vous valoriser, je m'attendais à voir mieux que ça. Je vous dis la vérité. Je m'attendais à voir mieux que ça. Voilà. Et puis, vous venez faire des genres, des hauts trucs alors que vous êtes des Mikala. Non, mais laissez tomber, quoi. Franchement, avec des saletés qui sortent dans votre famille comme ça. Vous pensez, moi, j'ai peur de rentrer au commissariat avec vous. La concernée, mais pourquoi vous êtes venus sans elle? Mais c'est ça le problème. Elle habite à 3 pas de chez vous. Elle habite à 3 pas de chez vous. Pourquoi vous venez sans elle? Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi vous venez sans elle? Pourquoi vous venez sans elle? Cela veut dire quoi? C'est vous qui faites le sale boulot. Donc elle insulte les gens sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand il faut sortir, elle vous fait sortir vous. Pour qu'on vous mentionne. C'est-à-dire que si elle n'habitait pas chez vous, on allait vous connaître vous. Si la dame n'habitait, si Karine n'habitait pas chez vous, moi j'allais vous connaître. Moi je vous connais parce que la dame, elle était chez vous, elle nous insultait à partir de votre maison. Si je suis venue chez vous, c'est pas, je baisse pas, j'ai l'habitude de parler comme ça. J'ai l'habitude de parler comme ça. Maintenant, je vous pose la question. Si il n'y avait pas Karine, moi, j'allais vous connaître. S'il n'y avait pas Karine, j'allais vous connaître. On appelle normal Mais pourquoi elle appelle au téléphone? Pourquoi elle appelle au téléphone? Pourquoi elle ne vient pas? Pourquoi elle ne vient pas? Mais non. Mais soyez logique. Vous venez sur un dossier alors que la concernée, elle n'est même pas là. Mais non, mais à un moment, un peu vous ramenez des blanches parce que vous pensez parce que vous prenez avec des blanches qu'on va avoir peur de vous. N'importe quoi. Pourquoi vous avez un téléphone? Madame, vous êtes là, il fallait venir avec la concernée. Sans Karine, j'allais pas vous connaître. Quand vous laissez votre maison pour qu'elle insulte les gens à partir de votre maison, c'est normal que les gens vous mettent dans le dossier. C'est normal. C'est normal qu'il y ait eu vous et votre mari dans le dossier. S'il n'y avait pas Karine chez vous, on n'allait pas vous connaître. Voilà, on n'allait pas vous connaître. Alors s'il y a quelqu'un à qui vous devez reprocher ça, c'est votre cousine. Reprochez ça à votre cousine. Oui, parce que si on a fallu dans qu'on a binoté, abandon filmé. Mais non, non, vous ne me comprenez pas. Vous venez comme si les gens, madame, sans Karine, est-ce qu'on allait se connaître? Je vous insulte pas. Non, est-ce que moi je vous ai insulté? Oui, est-ce que je vous ai insulté? Vous trouvez ça normal ce que votre soeur a fait? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je n'écoute pas. Vous m'avez trouvé. Ah, ça dit tout ce qu'elle fait, vous n'êtes pas au courant? Non. Comment ça? Je ne suis pas au courant. Ce sont mes patients qui m'appellent pour me dire qu'il y a une dame. Vous n'êtes pas au courant de tout ce que Karine a fait sur le réseau? Non, vous mentez là. Non, 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 soyons sérieuses. Vous n'êtes pas au courant de tout ce qu'elle fait. Ok, attendez la famille, je vais d'abord parler avec elle. Je vais couper le live, s'il vous plaît. Parce qu'elle vient de m'apprendre quelque chose, je tombe de nu. La dame, elle dit qu'elle n'est pas au courant de tout ce que Karine fait sur les réseaux sociaux. Je suis abattue. Je ne sais pas si elle est sincère ou elle fait semblant. Je ne sais pas si je dois vous croire. Non. Non. Je vous reviens.